C'était Kimia Erenye Nabikuki wa bino bon soto. Merci Tofungoli Basangana biso na ba élément rétrospective Oyo Toli Total Sabino et durant toute la semaine Oyo Liberté Plus magazine a bien produire pour Nabino bon surtout ba fidèle téléspectateur il y a Liberté Plus mag. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a salaki Mubange na mise au point vers une politique salariale équitable, moderne, paix, durable et Samagilonge Kandi bozoba détail. Mesdames et messieurs, trop longtemps, des inégalités marquent notre fonction publique. Certains ministères ou services, notamment ceux à caractère économique ou financier, disposent de ressources importantes permettant des primes et avantages généreux. D'autres, pourtant essentiels au développement national, demeurent relégués au second plan avec des moyens dérisoires. Ce déséquilibre alimente un sentiment d'injustice, démotive nos agents et nuit gravement à la qualité des services publics. Face à ce constat préoccupant, j'ai instruit le gouvernement à travers le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, en collaboration étroite avec le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances, mon cabinet et sous la coordination de Madame la Première ministre, de concevoir une politique salariale équitable, moderne et durable. Ezali Nangoli Saponga était Kassali réalité. Kinshasa boni melanga ezobonga. Grâce il y a le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Daniel Bumba Luba qui paie elongo na bay oba ko tsaye poa le bourgmestre commune ya Kinshasa. Bienvenue Bali bienvenue ko sala. Maman na salongo po ete kwa senure ville eza toujours kitoko et Samelonge Kani. Avenue Kasavubu Peli Susu Kongolo et l'attaque langue ya sika. Bozo ba détail. Kinshasa ezali kobonga ezali slogan kakate kasi ezali ndeko la tantoto. Ndimela ngai na idéologie toujours. Il y a le gouverneur de la ville province de Kinshasa, son excellence Daniel Bumba Lubaki awa na commune à Kinshasa et Longo na l'homme de terrain le bourgmestre bienvenu Mbalibi Oyo azali l'infatigable a kitaka terrain na idéologie toujours ya kopete la commune na ye awa et salema kilo lengi nini population toujours batoni samaki na sengo et Longo na ba cadre ya maison communale misusu Oyo bazwa ki mubange na initiative ya kosala mama na salongo na avenue Kasavubu pe Kongolo awa et salamaki lolenge nini yemoko aki sur place bato en commandement et ezali kosala nde kosala o Kinshasa ezobonga yangoyo ki mona menson oyo etaki tembe atala à comprendre ndeko ndimelangai grâce ya ba initiative ya boya salongo bondi melanga Kinshasa ekolata langi ya sika commune ya Kin déjà yangoyo avec le bourgmestre bienvenu musale ezali kosalema toujours na kolanda idéologie kitoko ya Kinshasa ezokobonga na idée pe musala kitoko oyo le gouverneur de la ville province de Kinshasa son excellence Daniel Bumba Lubaki a lancé à Kinshasa et la talangi ya sika boye ndezala. Après Kouta Naye, Corée du Sud, Nani, Franck Mbonzo la Messo, le bourgmestre et commune Antele, l'infatigable Bagina Gosala, Mubange na réunion et l'ongona ba chef bon surtout ya quartier na Mayo Italie, sécurité toujours ya commune Antele. Et ça me longue kani, bozo ba détail. Ndeko, bozo na bino ba bourgmestre kasi, oya tour oyo, bondi melangai, azali l'infatigable, l'homme du terrain, monsieur Franck Mbonzo la Messo, oyo, alembaka soki mokete.
après kouta na ye mobembo na Corée du Sud kasi ayebaki na kosala mubange na réunion elongo na ba chef à quartier bonso tout na mawe etali sécurité pe lisusu ayebaki na kosala remise ya ba brevet na ba chef de quartier bonso tout lolenge kani maelekaki awa masolo lekaki na impact pe na idéologie po mokengeli ya commune Ntele mais c'est Franck Mbonzo la maire sur le bourgmestre Bakisala Kaye l'homme de terrain oyo akitaka partout asalaka musala pe akengelaka population ya Ntele awa match etambola na kitoko masolo yango elekaki ndenge nini après remise à ba brevet ba chef à quartier bon surtout ba ebaki na ko beta mbela lolenge masolo ya formation elekaki awa yalaka kitoko outi na activité moni ya lelo moni bourgmestre asali ba remise à ba brevet oyo ezali na formation moto outé ko sala na ministère ya intérieur tout ça qui des jours concernant sécurité nde sila ki yango lelo bomoni ba remise à ba brevet oyo to souhaiter non ba bon retour et pas mon continent biso papa mosangisi o asangisa biso donc to souhaiter ba bon retour na mboka na Congo on to pesi merci pour na ba